Et quand on a su quoi, on a TikTok, il y a un finger, on a pour la maman, on a un passe. Ce qui est méga pour un finger, pour l'accident, c'est un danger, mais Internet a fait si pour la pensée. La maman, toujours le développement. Internet est allé pour le développement, pour la TikTok, on a un finger. On a un moi, si nous sommes participer à ma maman, la carte Internet. Pour accompagner maman Niclette partie dans l'élection. Maman est viva. Faites les 8 mars, c'est ça pour la maman. Parce que la banane attaque papa Bazate. Maman viva. Elle a pas la banane. S'il vous plaît. Étant donné que Makambo Otoeli a, dans bientôt, nous avons fait un mot de circonstance. Du 11 mars 2023, nous nous réunissons dans ces lieux. Et l'AGR de maman Niclette Yambanza. Nous aurons besoin de résultats. Il y a une chose que je sais. Si Dieu regarde la vie, il y a votre Seigneur, Nzambe abate la vie. Nous avons les gars qui viennent compléter our résultat est à la positif. Nous sommes ici dans Jésus Christ. Parce que le bien pour la Congo. Amen. Merci. Nasengi ba maman bazabo e ba bombami baleka boye bopesongo ba valeur. Eza jour na bango eza mwana bango. Obongisa kote kuna. Ba maman baleka boye. Ba maman ya professeur Adolphe Manu Visa. Viva! 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 Ba maman ya maman Niclette. Viva! Gordon Pichouche
chargé de mobilisation. Merci. Osidesa viva? Viva. Ok. Na makambo nyonso ezalaka ke po tozwa réussite to gagner faut koyoka par-ci par-là. Eza beauté. J'espère ressentir ndenge baninga bazoya kotalanga. Nazana iloba moko boye oyo représentant délégué délégation à partenaire de biso alinga pesa loko ordre ya mobilisation ya structure à partenaire de biso alingi apesa moi eloko moko boye po alobi ke bolali. Merci. Mama bote na bino. Mama ya professeur Adolphe Lumanu visa. Viva! 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 Mama ya mama Niclette. Viva! Viva! Présence, il y a partenaire Nabiso, Adolphe Lumanu, représenté par son coordonnateur interfédéral, il y a ville, province, il y a Kinshasa, ce que Natangi Congo n'a pas crié, auquel Liboso n'a pas sentir. Congo n'a pas, les Congo Moko, de Yoka Yoka, de qui ce soit, mais à l'objet de l'eau. À côté de ma solo ya politique, na ma solo ya administration à Congo, faut appeler expertise naie, pour ya joie qui na libanda. À côté de ma, appeler sa mbote à Rwanda, Congo naie, Monsieur Eric Gwene, Congo estili na mukere. Considère ça. Asa, na solo na baninga na ngai. Osidesa viva! Viva! La J est anime. Le protocole va télé la main. Hygiène va les gossos. J'ai le protocole sécurité va les gossos. J'ai une fille les gossos. J'ai un garçon les gossos. J'ai une fille les gossos. J'ai un garçon les gossos. Très bien. Aussi de sa viva. Aussi de sa table la canalette, le texte. Les alliés lettres constitutionnelles jeunesse. Tout le monde a bangoana. Donc, de l'élément de sang, jeunesse, les amis, d'autonomie, développement, la mission, et nous sommes tous les retours, nous sommes ces classes. Dans le domaine, il ne sait pas là. Il y a un moment où il y a de la base à continuer, à Tamoli, à Gay, à appuyer le colo. Viva! Viva!
pour accompagner maman Nigrette parti dans l'élection. Oyo bino ba mama kokele to ya bae pour nous musika avant. On travaille kaka na bino na champ. Aussi maman Nigrette et puis na osepela. Maman nyonso bazali awa osadere pe na parti na biso à gérer. Donc ça poto sunga maman Nigrette makasi pour gagner l'élection. Ouais, je suis ma maman Nigrette. Comment tu vas, maman? Donc, c'est dans la vie. HRL, viva! Viva! Papa Adolphe Floumanou, viva! Viva! Papa Adolphe Floumanou, viva! Viva! Alors, maman, merci à nous. La zone, c'est ma maman Nigrette. Nazala kuna nakotama kuna babakala kuna menga nazalaka kuna bangana kotia motuya balinga babana bamona ngai napesi bino merci pesi bino merci bakoo bayebika deja napesi bino merci na okotasiba nayebi te napesi bino merci bongana te bako bino bozali. Président Zaviva, viva! Ok, nous avons un souci, message naïe, nous sommes à Yoga, nous sommes à la place. La chambre des amis choix dans la salade. Parmi les choix, la proposition de la salade. Il y a un ami, il y a un rapport, n'est pas ici. Donc, il y a un ami, il y a un rapport, c'est le rapport, c'est ça qu'on est. Voilà, merci, Madame la Présidente. Accompagné au chiffre de ça. Maintenant, Tozo Yamba. Obligé à raccourcir millions la mission. Il faut te respecter l'air. Donc, moi de la femme, tout ça, la mingi ma oh etani makambuya internet. Ma maman TikTok bazaliawa. Ma maman TikTok bazawa. La Sefeli. Tout ça, ça la poussé. Les normes internet des alliés, est-ce qu'ils ont permettre d'édition? Dans ce moment-là, on ne croise pas musika, on ne croise pas diawa. Et quand on a su quoi kaka na TikTok ya ko mingi ya kofinga bolimbisa pona za mama na bomba ko utiliza ya passe. Ce pas tie méga pour afinga pour la santé za danger mais internet va faire biso pona wana pensate. Ba mama toujours ba développement. Internet ezali pour le développement pona TikTok ya kofinga te. Pona utala te moi zo finga moi si mususu na zo ba passe pour za ba mama bazofinga ba mama na kati internet.
feti ya lelo ya mois de mars eza ya bango te mois de mars ezoselebe bamama oyo batelemaka na ntongo ya tiesani ya mapa azokende wapi akei koteka district na ye bamama ya njili viva feti ya le 8 mars eza mpona bamama oyo bazokobola bana atako bapapa baza te bamama viva nani akobola bana ye moko nani asalaka bilama awa Bonjour maman. Maman Niclette tokucho a na ba mama ebele ya changu ya partout. Oseko iko ebisa biso bitu ya événement ya lelo. Merci maman. En tout cas, lelo to sangani ka poto kutana. Volume ça va? To kutani kaka lelo pona kopesa mbote. Oyo ezali bandeko na biso ya changu ngana zali ONG OJDSA, naza membre manager national et international à travers awa na Congo, na to travailler pe na libanda ya Congo. Donc ezalaki rendez-vous eza moya ba maman ya OJDSA basengaki pe tokutana tokabola pe kopo mai yango moni na salaki nécessaire na zala. Donc raison na biso principale yango na. En tout cas, ce moment maman Niclette pour cause na réponse pour maman Niclette le zala a eza OJDSA. Donc réponse na yango. Merci beaucoup maman Niclette. Il y a beaucoup pour ba maman misusu o nano ba koti na OJDSA te. Est-ce que ba ça na facilité ko kota au pesi bango adresse au pesi bango wapi ba ko retrouver OJDSA a na ville province ya Kinshasa. OK, alors OJDSA a watoza na siège social na Kasavubu na rond-point Gambela avenue Dibaya 43 siège na Biseza wana. Référence rond-point Gambela. Mais na kati ya ba combien sotoza na ba mini siège oyo ba coordonné na boko zona suka pona adhésion ils ont vraiment ouverte à tout le monde osenga maman na zaka na poto na kota na ONG po ba baloba mabe minga ba ONG nga moko yo moni nazali exemple ceux qui ya pona crédibilité na bino nga moko na maman ya ONG OJDSA naza sur place aux autres travailler donc nazo benga ba maman yo moko kokokate tant bozami balemisa boko makasi voilà raison nga raison d'être la biso. OK. Alors, Agent Nazali partenaire na biso parce que toza ONG to travailler ba partenaire privé na public. Donc il y a des partenaires na biso auto pona parce que tozala ki na choix basé belé faut pona na vie ba pona ka biso to pona Agent parce que accompagner ka biso avec le président Adolphe Lumanou. Donc aza partenaire na biso ya misala ye muta financer ka biso a faciliter biso makam o biso to ko kite so to senye papa la biso nzela o bokende boy yango moni peta na porta ka na fierté nyonso baza ba partenaire na biso ya musala ya ONG. Merci beaucoup maman moi liloba na pona mois de la femme. En tout cas neka na lobi ba maman nde basala ka pona mboki tambola mwasi mobali naza mama naza na bana donc nasalaka pe na église po mingi basalaka na église basalaka susu te naza mosali kati na église naza mosali kati na ONG naza mosali kati na mosala on a fin du mois pe nazwi salaire na nga naza pe na kati ya baactivité naza pe femme d'affaires donc mwasi nde koluka mpo na mois de la femme bamama totelema tokende liboso mobali azala te papa azala te il faut bana baliaka bana batanga ba kolala nzala te pour maman mobali azati. En tout cas pour la mois de la femme courage les mamans on est ensemble. Merci beaucoup maman. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. On s'est présenté au Esibiso tuna ya 200 na bino lelo awa na commune Njili précisément na Changu. Merci maman. Tina ya 200 na biso tozali AGRN parti oyo et kambami na monsieur le professeur Adolphe Lumanou tozali na kati ya union sacrée na minute oyo donc toye awa na kati ya mabele ya Njili parce que moko ya ba maman oyo à s'adhérer et puis à faire adhérer un grand groupe de mamans y compris ba ONG na kombo ya maman Niclette Diabanza nde esengaki biso AGRN ngai chargé à mobilisation na président na interfédéral ainsi que d'autres membres ya groupe toyaki pona
installer bango et puis ba s'adhérer sur place nde bomoni ba profiter pe ba la ki sa valeur ya mwasi na mokolo oyo ya le 8 mars. Merci beaucoup papa. Nalingi lisusu na tu na signification ya AGRN na mobimba nango ezani. AGRN eningi kolakisa nouvelle génération. Nouvelle génération pour des générations futures, c'est-à-dire tu as remarqué na AGRN boromona tozali na symbiose bampaka bazali lokola yemoko mokite kulutu na biso yemoko leader na biso Adolphe Lumanu biso ba jeune tozali ba papa bazali donc bato nyonso bazali na kati ya AGRN oyo ezali nouvelle alliance de la génération future. AGRN est compromettre peuple congolais ni peuple chinois. AGRN oyo bozomona ezopona ekolo te eningo laksanini sikoyo oyo nde parti ya biso ba kinois oyo nyonso akozala na biso tokotambusa mboka elongo poko tosunga mokonzi ya mboka mboka etambola po lobi ba kinois balongwa na pasi bana njili balongwa na pasi bana Congo balongwa na pasi raison pour laquelle seul vrai moyen pona biso ba kinois biso bato tozala rejeter bambula na bambula biso bato touta na ba famille ya pasi professeur Adolphe Lumanu attendre biso loboko apesi biso espace po biso pe lobi na Kisasa balobela biso bayeba biso na kati ya AGRN na kati ya mboka tozala sima ya président de la République poto sunga ba mama oyo nyonso bazali na makasi ya kosala bilanga bazonga na mabele na bango bisiko nyonso babukaki bia bisiko nyonso bato batongaki bana bakoka kosakana jeunesse et comment ikokufa jeunesse ezongela to arrêter comme ça domaine il y a étude parce que balobi boye na lopoto ce qu'on peut faire de mieux pour les jeunes c'est de les éduquer éducation nde yangwana pièce maîtresse oyo les professeurs oyo azali molakisi ya bana professeur Adolphe Lumanu nda tindi biso to promouvoir pe jeunesse. Merci beaucoup papa. Un mot pour la mois de la femme. Pour la mois de la femme na sengi ba mama bazonga nanu na kati ba mama balongwa nanu na makambo ya TikTok ba mama balongwa nanu na makambo ya réseaux sociaux ba mama bazongela ndenge makambo ezalaki alambi fufu akati yango na singa atie yango ba tartine yango na nde kibo mama mama la muki na tongo ayebi ke bana fo balia bakende kelasi yango na kibo mama surtout na ba mama oyo ya ba famille na biso ba pauvre tozo senga bango batinda bana nyonso na classe lokola gratuité ya enseignement ezali na nzela ya kelasi nde bana wana bakolonga. Merci.